Batiki Bisso, mais depuis tout Fandia, bientôt 11h, l'artiste est basé au compte au bout du doigt. Qu'est-ce qui se passe? Le monde de tête, si nous déroulons. Faut pas vous prêter par intention dans la vie. Parce que normalement, l'artiste va être informé, va dire que recueillement est ouvert. Donc, toujours il a un dispositif qui est basé dans la RTNC. Parce que une fois que nous ici tout en moué, tout est dans la RTNC, mais c'est pas la RTNC, il faut y avoir par recueillement, dans la cérémonie, dans ces hommages à la littérature, avant tout le monde des artistes, et donc il ne faut pas compléter ma intention. C'est certainement préférer ma ok, mais ça fait polémique, déjà depuis tout l'année 2021, Apache Bazali, 11e artiste Koufi. C'est quand même une année, je dirais, noire pour les artistes comédiens. Je parle de Belé. Est-ce que Zali, selon Barimé, on est retour à Bissimba, Simba Bouzou Kotaka, ou bien c'est juste volonté à Nzambé, tout par rapport, il y a réaction publique. Les opinions n'ont pas été, mais public. Est-ce que moi, aux yeux dans le monde des artistes et comédiens, vous avez quand même intellectuels. Bon, ils ont domaine en Zambie. Aux hommes, on a quand même dit. Bon, cher ami, vous savez quand même à qui vous avez affaire. À moi, vous n'allez pas me poser de questions genre, c'est ma bloc. Tout le monde a Chaba, avec toutes les années à carrière, vous soupçonnez ma ramou. Ils ont volonté en Zambie. Ils ont volonté en Zambie, ça n'a rien à voir. Spéculation. Bon, les gens peuvent spéculer, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Bon, je pense que c'est aussi normal parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Disparition, il y a artistes, il y a vedette, il y a toujours madame Belé. Mais la Batoyo Bazali, chrétien, Batoyo Bazali a une bonne éducation. La mort, la disparition de quelqu'un, si Dieu ne permet pas quelque chose, ça ne peut pas se passer.
napesa yo masanjoli okitisa kembo na yo kanabika kati na yo pona yeba yo na bozindo nauti na bapota deception mokili nasana nonasi ya émotion moloko nangesana no kilo molimo ekolesanga masanjoli nakokaka kovanda kibete soki batangi kombo ya Jésus-Christ de Nazareth moteme pelinga moto posana fuka manga yo moninga malamu Yesue 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 yo moninga malamu gayoyo nazana nwelenge na bolingo nayebi nanga kolinga te olangwisi yanga motema Yesu yonde moninga malamu yayaye nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana nabenga yo nyonso motuya nabenga yo Ulysse Paris, premier connaissance de la famille nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour ces circonstances heureuses pour nous tous, causées par la disparition de notre père Samuel alias Chaba Moscovite. Avec son caractère humoriste, il était porteur de valeurs, un artiste doux, gentil et ouvert à tous. Pratiquant de valeurs chrétiennes, créant ainsi un bon climat à temps et à autre temps. Une ambiance harmonieuse partout. Partout où il s'est rendu, et avec la plus vive émotion et pénétré d'une profonde douleur, nous adressons notre gratitude à vous tous pour votre accompagnement. Merci, merci. À l'occasion de la journée internationale de théâtre, alors que nous avons terminé la première partie de notre manifestation avec l'appui de nos amis de l'INA, Chaba m'interpella pour dire, président Masumu, ce 27 mars est une grande réussite. Je ne croyais pas qu'on pouvait mettre ensemble plus de 350 artistes dans cette grande salle de Pacific Palace. Et qu'il fallait nécessairement faire le double l'année prochaine, c'est-à-dire le 27 mars. Tamatalo, nabenga yo fololo yangaye, nabenga yo maya bomoi, nabenga yo lipa na bomoi, nabenga yo kwanga, Yesu moninga nangayo, ayebi ko bomba sekele, moninga ya motema o, ayaye, moninga boye na mokili azate, natikala se na yo masia o, olongi motema nangaye, ayaye, bona yo na lapinda ye, masia na kosala nyonso, ekoki na moto kosala ye. Bona yo na mipesi mobimba ye, zoto bozwi na ngai nyonso, bozalisali na nga mpe lokola. Yesu ya mabanzo, Yesu ya molingo, Yesu ya motema na ngai.
balandi arabi mavinga mbote na biso toza awa na baobsèque ya papa Chaba Muteba ya Samuel Moscovitch kombo na boyebi na théâtre Levé Moscovitch atikaki biso lelo toza awa touti morgue ya Ngaliema place siga Levé accord esalamaki le toza awa na RTNC omoni cérémonie so esama awa po azaki agent na RTNC azaki cadre responsable na RTNC nde omoni exposé corps ya papa awa kolongwa awa toke place des artistes bisika corps ekozala bisika bako tia kombo na ewana pesima bako kenda na nécropole tona CG à ANTPC. Président Oxygène s'il vous plaît. CG à ANTPC. Bonjour président. Bonjour. Et après awa tozo kende place des artistes. Ouais. Il y a un programme à l'élo et puis moi témoignage pour Levé Moscovitch. Bon, le programme est déjà là, tout ça déjà dans le programme. L'exposition est prévue à Yango Peso Salama. Après Awa, nous irons à la place des artistes où nous allons dévoiler la plaque honorifique à l'honneur. Il y a Olivier Chaba. Donc ce qui est important, on a un témoignage. Nous avons vraiment, il y a le mot de temps à rejoindre Naé Belé. Lorsqu'on l'a invité dans le groupe à Lisboa Fondation, on joue avec lui. Dernièrement, nous étions sur un même projet avec lui. Donc nous avons travaillé sur le projet pendant 3 mois. Mais tout le monde attend la réalisation du projet. Il y a eu un petit contre-temps et puis le projet anti-sco est cité. Donc il a laissé aussi un projet en cours. Le grand témoignage, c'est juste le moment où on travaillait avec lui. Hein. Il était vraiment intéressant, il s'adaptait, il était pragmatique, il s'adaptait à toute génération. C'est comme si il était un ami, un acteur de mon âge, la manière dont il parlait. Donc c'est un peu ça. Il donnait la gaieté, hein. Il transmettait aussi une certaine connaissance étant aîné. Donc c'est une personne qui restera vraiment gravée dans nos cœurs parce qu'il était à la genèse du groupe Salongo. Tu vois ce qui représente le groupe Salongo pour nous artistes, comédiens, tu vois, c'est un peu ça. Là, je demande aux artistes comédiens, moi également, nous tous, que nous puissions garder une pensée pieuse en mémoire, il y a Olivier Chaba, Samuel Muteba. C'est un peu ça. Merci. Ouais, tu sois les mots, c'est qu'on a pièce dans notre salle à Luka Makam. On a la pièce mon salle à Luka Makam. Il y a mon artiste principal. Il y a mon patron, il y a ma tata moi sinangai. Donc il y a mon salle à mobile. To bunda na épée pièce on peut nazo continuer ngo. C'était bon par avance, Jésus. Avant que naïe bayo Yesu, yo mi pesa beka pona ngana bika. Bolingwa boy na kozongo wapi Yesu. Na mabena ngana masumu na ngaso ki na justice ya mokili. Linga osala condamner. Par ton amour que Nazar le rescapé à la mort. Et na komi moi Nazar pona bolingo na yo Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime papa. Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi na ngai atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso nazali na mama nanga bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya nanga ata nazali na leki nanga bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso
wanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi nanga ata na butu ata na moi Yesu wanga wa mikolo nyonso Yesu aza bolingo ya solo ai ngonga moko na le parfum eleki ebele libanda okoma kovanda na ngai na esika eleki mosantu otundanga na motema yamba mokanda ya bolingo zembo ya motema na ngai kolokumama na yo Yesu wanga wa mikolo nyonso yebi bomoi nanga ata na butu ata na moi Yesu wanga wa mikolo nyonso ayaya Yesu wanga wa mikolo nyonso yebi bomoi nanga mwana ata na butu ata na moi Yesu wanga wa mikolo nyonso nzambo yo ata nazali na fiancé na ngai ata nazali na chéri na ngai ya kolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa na ngai ata nazali na mama na ngai yo bakolinganga te lokola Jésus na ngai yaya Yesu wa mikolo nyonso Yesu yonde bolingo ya solo bolingo ya malonga nde nazoka epai na yo Yesu wanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga luzolo ata na butu ata na moi ayebi bomoi nanga yende asondaka le cœur et le rein bolingo motema nanga Merci pour cette immense Jésus. Merci. Alléluia. Yende molongoli ya masumu ya mokili emoniseli ememinga lelo na bomoi bazuwaki ye mwana na bate elili na Yesu asalaki ndembeka ya lisakolio ya Biblia banda kokela mapesa maki na babomi nyamara afongolaki mongongo te azalaki na singa ya mokano na Nzambe
Pikelamu ya likolo pe na seto welaka bomoi kasi Yesu apona kikokufela senga na yo azalaki ndembeka epai ya Nzambe Tata nakomi kitisama na ye ya mwana na pate nakete semanya longwe te na mokano na papa yango tozwi lobiko continuer na baoba tikali kosala kaka tolobaka kaka tokosouhaiter kaka ba comment on peut dire tozo passer kaka comment je peux dire ça tozo partager douleur wana na famille na ye na RTNC groupe Salongo bisika ye azalaki bon ko jouer voilà mais l'organisation ezalaki bien surtout que ça déjà ya RTNC bango moko direct. Oui, direct, ça nous honore aussi vraiment. Président Caleb, Moutoune Zara Moko, tout mon déclaration Papa Masumu, à l'objet que Papa Nabiso a bané une rémunération à Sokoda. Les autres monde a bien artiste comédien bolobi la Sokoda, tandis que Boana œuvre surtout yo au Moutoza Liboso Nabiso. Est-ce que les lots maloba on a n'engue balobi que bande comme sous besoin rémunération à Sokoda? Président Caleb, c'est vrai. Tout besoin de rémunération. Ngai pe naza affilié déjà na Sokoda. Maintenant on a tout chaté. Mais évidemment, il y a une rémunération à Sokoda. Mais nous avons déjà affilié, ça fait plus d'une année. Maintenant, nous avons une rémunération, mais je pense que... Quels sont les problèmes? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes pour vous? Bon, babenga kingai na kende, maintenant na 8 ans au kende te, mais na au kende pour na bakoye ba comment ça va se passer pour nga penazwa. Mais na ko souhaiter que l'artiste ba s'affilier na Sokoda, c'est très important. Balobaka un tien vaut mieux deux tilora. Logo la Sokoda yango wana ezana nous, tous s'affilier na moi muke zomona na ekosunga biso. Merci. Président Masumu wa itu kolobelo umoko alobike. Mais micro za la moi musika ba malade za. Azosenga vraiment que dans le Parlement, il y a un article pour artiste par rapport à ça. Bon, tu déploreras déjà parce que tu sais qu'il y a une politique culturelle, ce qu'il n'y en a pas encore pour l'instant. Pardon pour un micro, il y a Covid des alliés. Alors, tout ça qu'on déplore, tout ça qu'on est là pour que dans notre pays, la loi culturelle et pour que l'artiste se retrouve dans l'œuvre ou au sala. Alors, Nenga lobby que la proposition ici est salama, mais jusque là, nous avons livre loi mon côté où il faut permettre de vivre dans le salaire. Ce qui sera évident que en 2023, nous avons déjà un candidat Lissoussou, et puis nous avons un artiste belé tous à candidat, de sorte que tous quelques artistes dans le Parlement pour défendre les droits na biso, s'imposer pour que le lobby une politique culturelle de Namboka où il permettre que l'artiste se retrouve dans l'œuvre noire. Par exemple, moi, jusqu'à 22 ans de carrière, j'ai réalisé plus de 700 œuvres, 700 films déjà réalisés. Et ça, normalement, si c'était dans un pays nanti, je pense que je pouvais vraiment vivre de mes œuvres. Mais plus de 700 œuvres, on a déjà à produire. Voilà, évidemment, nous autres, il y a quand même moins bon mais il faut quitter quoi. Alors, par rapport au nombre d'œuvres on pouvait aussi beaucoup bien manger dans Moussala Nabiso, mais jusque là non. Merci président Caleb Tokomi Nasuka na habité soko ikoloba okoyiko lendi sanini na libota o etikali pe na bandeko na bino nyonso na libota etikali on peut que koyebisa bango nzambe mutapesa nzambe mutazwi. Surtout que tout ça na ba moment moko festif où ils allaient ba moment ya ba fête et sali que bazui bango muto ya zalaki peut-être icône ya famille star na bango ya famille et atiki bango na tango yo tout ça na période ba fête ça fait très mal
mais nakoyebisa bango kaka nzambe nde ye moko parce que liwa ekoki koya bongo te so ye moko nzambe a permettre te nzambe a permettre que ya na moment oyo famille ya papa Chaba, moi je ne peux que vous dire d'être courageux. C'est la vie, Dieu qui donne et Dieu qui a repris. Et nzambe a yebi ye moko ndenge ko récompenser bino, ndenge na ko pambola bino, ndenge na ko tika bino te, surtout pour na bana o batikali, je pense que ça fait très mal au cœur. Mais nzambe ye moko yeba ndinga sala makambo na ye. Voilà, tous la Vechaba, les Moscovitch congolais. Tous en Degonabiso, bonjour mes condoléances. Bonjour, merci pareillement. Souvenir ni nous en a Vechaba, est-ce que vous avez l'occasion de jouer na? Oui, j'ai l'occasion de jouer dans un film, mais tout à qui scène de mon côté. Donc, souvenir est que ma vie est icône. Il y a musala oto sala, ce qui est là, tozo sala musala oyo, et ça grâce na bango pour bango nem to ba tracer qui chemin pour le lo bisoto ya okuta. Donc, souvenir ya malamu yango wana. Le bini na libota na ye, le lo atiki biso. Oui, dans Libota et la famille biologique ainsi que dans la famille artistique, ils ont courage. Vie à ça qui époque naïe, à ça qui oisengile qui ça là, mission na nzambatinda qui na mokili à ça là ekoki. Donc nzamba bengi donc biso bato totikali, tous à la makasi quoi. Tous à vraiment makasi. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Omar est à côté, on va aller chez Omari, Tozo le Lakaka, de Moscovitch. Mais président Massouma, Pengelo Komoka Lobby pour l'Assemblée nationale, Chalwa Moko pour Bino Baïte comédien. Impressionné Zanini par rapport à Malobo président Lobby? Très positif parce que valeur artiste zambiana, ce boza reconnu na Mibeko, c'est que bonne valeur. Et tant que bisoto on reconnu na Mibeko ya Moka, ils ont toujours participé à la bisoto zalara boy ce qui problème faut que ne bolé là. Je pense que quoi il a ma belle mala moi botamboma et zala pona essayer on a besoin ça. Mais ce quoi il a mbele ma bé ndé ba mon on a neti mon pépéra essoufflé pelé kinango. Mais on le besoin très capital, c'est très bénéfique pour la biso. Mais le monde vraiment Bino Baïta comédien boyé et belé félicitations parce que moi mira na loba qui vraiment pour na Bino. Il faut na lobango lelo na loba pena pour na Bino ba qui Bino Baïta comédien bozo ya matanga te mais lelo na sepeli makasi parce que lelo Bino bo se présenter. Et puis na moni teni na Bino vraiment ils a vraiment des sentiments. L'opinion ni impression ça ni pour na kolata sur de Baïta comédien de kolati lelo. Bon, c'est tout à fait normal. Oh, Koyaza Baoba. Baoba, il faut toujours honorer. On dit, on marque tel qu'on a vécu. Je pense que vie ba PC ba témoignage aviez, à la qualité belle. Au Koyole comme n'importe qui il fallait quand même en amont l'immédiat et puis na boto aussi à mémoire ya moto à Tikibiso. Bah y était appelé bateau ba yébité. Tant aux ya c'est parce que tu ba valeur aviez. To yebi musala vient na sala. Baba tata hein au autoroute tozu chance ya kuta ba mpena musala heureux ya un sala so fierté le lo tozu chance ya kuta na ba viana biso to weli bomoy nanya kondima singa oya kufa na kingo na ye soki mwana na pate na nzambe te Jésus-Christ de Nazareth bikela moya likolo pe na se to wela kabomoy. Là, tu as commis à la place des artistes. Après RTNC, pour poser plaque, il y a Papa Chaba Muteba Moscovitch. Namoni Papa Koba na Simanangai. Je vais profiter de cette occasion. Papa Koba, bonjour, mes condoléances. Merci papa. Vechaba, Azé Moko Obozeko jouer nae, Tina Moscovitch, vous jouez qui nae. Ouais, papa Chabaza, vie na biso, bazali boso na biso. Biso tant dans na groupe nzo e banga na groupe salongo. Baba vie pena autocol la bango, ba yaya autocol na biso. Alors tu peux te jouer na bango pe mingi na c'est la pièce na nga tour oyo. Aluka makambu, yene mtazante, aza artiste principal, o azo sala mumbala tata mwasi na ngai. Donc principal. Oui. Siko ya kufi, pièce katani. Non, puis c'est au Canada, c'est tout à Koufeli, Mobile, Tata Mwasi, Mobile à Koufi, Bazo continue, puis ça, Luka Makambu, Tozo continue, tout ça la bonne. Vous avez zandé une Vechaba. Bon, Vechaba, ça y vient mon go, ton autre mois naïe. Mon comme sur Kala, moi, Kala Mikalo, et les gars sont un mois, non, à titre à Benga. Koba, Ozawa.
Oh, mais viens nos chers boutiques qui ont masanga. Maloba, on le monongolais, on le anglais, ceux qui français, ceux qui lingala, tout est battu. Amélika, c'est mon bimabière. Oh, on a amené ça solo. Na bengi vieux chaba nini, longo ke ndako. To na pas vieux mo bo mo continue après ça soit libéral so mo longo mo bo. To zo biso so vieux chaba mela. A sexa biso mo a été vieux wana. Vieux chaba to jouer ne mingi. Na mo so fils na si bo mo na kabino mo ko ebele ko to sa na ye. Na ke ko luka vide loin. Vide loin. Ba biso na mo so fils ayaki. Eh, koba azakuna kati. Na koti na kati na kemo na mo so fils. Na bia mo so fils. Oh, abi koba wani, abi nga koba wani. Nepse pesanga imbongo na elimbongo. Azu livre a pesinga. Ngabi non. Ngana ozo livre te pesanga imbongo. Longola livre na yo. Longola livre na yo. Longola livre na yo. Na bengani ye na longoli livre ona na keina ndako. Donc vieux chaba to jouer ne mingi penda avant tirte. Ebele pena pona vieux chaba. Ona balika masolo. Kutu film to za film moto ngosala ya Papa Gentili Ngobila. Bana Kinshasa, Brazzaville Kinshasa. A comment gango PC sili eza pas papa kuna. Donc ye moko mutasa mettant ensemble dans salango, tete soto salango le sous. Mais mutaki na mettant ensemble dans sa scénario eza vieux chaba. Ah. Donc azaki fait moto bungi pena mutu na théâtre na biso. Bon habilité maman, habilité. Vieux akufika kamba moi 2 jours moi malade après akeina. Na okolo bani pona mino ba botikali par rapport ba mort na bino anenyo so beaucoup fa ka mipi. Maman, tokolo batende tolo banini eza nzambe, tolo bande na ye mo nzambe tata. Po ye mo sa mo kilina ye. Ye mo dacha mutu na jour na ye. Ndenge yo okufa to ebité. Oh pas okufa to ebité. Mais nzambe nde to sambela makasi to prier. To mona liboso nzambe, to bana ko prier, nzambe abatela pe biso. Ayo ka mawana ye ezakat na biso. Na ko banini. Poliwa eza ye mo nzambe tapesa yango. To ebi mo ko na mutu na jour na ye. Tosenga mawanzambe kitaka biso bata théâtre kokufela senga na yo asalaki tembeka ebaya nsambe tata o nakete semanya longwete na mokano na papa na yo nakomi kitisama na ye ya mwana na pate Nakete semanya longwete na mokano na papa Yangonga na yo to swilo biko. Bon, c'est très rare que Moutoua Koufi, c'était un doyen. Et donc, il fallait qu'on respecte la mémoire naïe. Et yango moni, maramno c'est l'équipe de discipline. Et puis, le roi Zaki, moko kat na groupe salongo ba telemelaki yango de mokolo liboso ba pesa ki mot d'ordre que non des ordres ezalate maramakili qui les alate yango moni maramno seleki comme il se doit tous à rendre ba hommage ndenge oyo sengeli na mona ki présent masumu kuna na mona alobaki ke adosenga na l'Assemblée nationale ba sa loi moko pona bino ba artiste comédien. Surtout pour les artistes comédiens, un mot par rapport à ça ou comment? Non, mais ça lutte à tous les jours. Hein? Nous sommes l'unique secteur où ils ont la loi. Sotali, dans le domaine Nioso, où ils ont la loi où ils ont régir. Il y a une loi sur les sports, il y a une loi sur les minéraux, il y a une loi dans tous les secteurs. Mais dans le secteur culturel, il n'y a pas de loi définissant le statut de l'artiste, politique culturelle, ça n'existe pas. Yango moni ermo des autres secteurs na biso yangonde tolobela kango mikolo nyoso et c'est pourquoi le président Masumu a revenir sur yango pour rappeler ba députés nationaux na biso que non to votaki bango pambate et sengeli va faire en sorte que secteur culturel va voter en loi définissant la politique culturelle et pour ça là que makambo tambola bien statut artiste eyebana politique culturelle est à la définie et voilà. Merci beaucoup président. Merci. Maman Linga zali pembeni koto to presento cha Maman Linga micro. Maman Linga la condoléance na biso ba journaliste surtout pour la bibliothèque comme ozali maman oya liboso asala groupe théâtre. Ba moment bozali ba moment belé na papa na to Chaba. Mais na tchaki au micro lo ba yelo moko pona elati ya bana na bibliothèque comédien. Na moni pe ba yoki ndenge o lobaki o baksa moni ni pona lolenge bana no basi baye na matanga.
po nanga en tout cas na félicité ba nanga po ba yokinga wana esa ba nanga po sunga na lobi loba ba yokaka uzoba na sepende bango tu baye kolela papa na bango ya na bango koko na bango pe na félicité bino ba journaliste nyonso ata moko atikali na ndako te surtout yo bino so boye po bota nano événement we ezoleka pona papa Chaba omoni papa Chaba pona ye en tout cas na obenga ye kombo Chabe po baza bandeko nanga mibali tango na komi na groupe salongo bango mbale na inga bato bayambanga baba ndeko bisana talezala bonga bi jamais su moto abi mama na nga pe na lobi na mama na ye osomo d'autres like na biso bien tout et tout et ça c'est comment dire makasi surtout yo ti sauter. Eh ben voilà, nous nous sommes levés pour accueillir le corps de Papa Sonzo, la dépouille mortelle de Papa Chaba, je m'excuse. La dépouille mortelle de Papa Chaba arrive et ben voilà, vous voyez tous les artistes comédiens, les honorables, nous sommes tous levés pour accueillir la dépouille mortelle de Papa Chaba qui arrive. On est à la place des artistes. Ici, on va poser la plaque de son nom. Nous venons immortaliser cet artiste qui nous a laissé. Nous voulons immortaliser le vieux Moscovitch. Voilà. Et la dépouille arrive et sera exposée ici pour quelques minutes. Et c'est ici qu'il y aura une petite cérémonie. Et on va dévoiler la plaque que j'ai posée à ce lieu en mémoire de Papa Chaba. Il sera donc immortalisé ici à la place des artistes à la commune de Kalamou. Eh bien, je signale, je vois la présence de la famille de Papa Chaba, la famille Mouteba. Je vois la présence de tous les artistes comédiens. Je vois le phénomène Essobé. Je vois Tito Pika qui est là. Maman Alinga à ses côtés. Elle ne s'y porte pas. Elle est vraiment en train de pleurer. Ça fait très mal. Cette disparition a blessé le monde du théâtre congolais, le groupe Salongo. En deuil, on est en train de pleurer cette icône de théâtre qui nous a laissé. Le vieux Moscovitch, Papa Chaba est parti. Voilà, on va dévoiler la plaque. Ça sera solennel. Aux grands hommes, la nation reconnaissante. Nous allons applaudir très très fort pour Mouteba Chaba Samuel. Ainsi donc, son nom est gravé à jamais à ce lieu hautement culturel réservé par la nation congolaise. Bravo l'artiste. Bravo Mouteba. Bravo Chaba. Bravo l'artiste. Bravo